C'était sale. Bisous toi bâtiment boy to coûte équipe nationale. Bisous sala elo na biso ba charge. Tant toyé, tu as na poule ya bateau contre bateau. Ya mo nga musu d'autres ba question, autant na question de question na bi télé, question solo ba na biso. Est-ce que na solo ba na biso? Tolo ba makam na biso moko o ba charge ke tolo ba mamba bateau. Oh jali shoba so na Karine, bazar famille. Baibani mabe, baibani balam, baibani mabike, bakenda bi ba place mo ba pesi mbongo, ba kabodi, bakenda ba mbongo mo ba pesi mbongo mo makele to soin lobi ba kutani. Le bio c'est une réconciliation. Oui, mutumo ta ko boya. Et là on a salinga ka be na télé mission Jubek, la bêtise à lobiana. Ngam na zo Jubek, bino boya ka. Ya bêtise. Ngam na zo na ba charge, ta que président ba charge ba boya ka et ba fête ah ba ah Jubek te. Jubek te sale, il habitait. Jubek, tika Jubek wana. Jubek te ni. C'était sale. Jubek te ni. C'était sale. Équipe nationale, Karine a moto fils d'Akaï pour Annie. A salé l'euro moi, au baté, béné, ba panzer, ba qui va poto. Vous comprenez? Bisous photo à style là que bon qu'est-ce que kanga kanga bon bah yaka ba kanga kanga na bon qu'est-ce bisous là qu'on a sentiment pour finga bon qu'est-ce que moussous. Vous comprenez? Oui, on raconte en 2021. Eh, bisous là qu'on a sentiment pour finga to lika mamka oh Karine a lié on dit au sala pour finga de qu'est-ce que moussous Karine a son nom que bisous c'était. Parce qu'on a timé là qu'on a denga système oh. Dans salité. Ouais. On comprend. Mais la telle n'habité, Jubek a zamut nabiso. Et place n'a pas quel bah on est bâti salité, baba comme ça Jubek salité. Mais qu'on a besoin de finir Karine, n'est-ce pas? Mais tant à yé na prier là, alors mon lit moi, mais na comprendre quand mon lit moi est dans la carte, n'y en a pas que j'aime, bah maman bé ko ba au monde na. Biso do. Bisous mais qui Fabrigas ah bah nous on finga Fabrigas ah to lo baboyete Karine so kana Fabrigas business to London bloga ba soso na yeb sek bino ke to timba 2021 ba charge ça na on to seli lo ma ko finga te est-ce que na fingi Karine te mais na za ba vérité na lo ba ko to senga ke o Karine na descend makina na nimte Karine ngole sa makila na ndenge we kinoka base manine o Karine na selbe to luka ke to sala be mission to yamba batu ke to sala ba bêtise. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV abiso moko ya boss jibe kumaluta hein le gouverneur check. Je suis là, j'ai mis Maïbé et les gros bébés de la presse congolaise, appelez-moi la fille qui dérange, la giga bolinga, la concernant l'analyse de ma besoin de cannabis congolaise, vous voyez bien réconciliation, oh il y a Karine Nabandikonaye, alors qu'est-ce que va charge, bon, parce que va point de vue Nabamo, alors on ne peut pas finir pour le nous, nous te voulons militant à Zulu, on a négocié avec j'aime, négocié avec commentaires, négocié en tout cas, l'artiste, le roi des maquis, le roi des maquis. Après sa point de vue, sur l'analyse à musique musicale parce que à ça la ramo bien. La featuring qu'on a il fallait pour ça la mat personne comme on est bon aussi dans musée il y a États-Unis, tout ça va featuring et puis faire rigoler la continuer la télé réalité net parce que la carte merci beaucoup à Distola de la caméra merci beaucoup. Il y a le Baradia donc tout sur la naïe par rapport à l'analyse voilà surtout très chers téléspectateurs merci beaucoup à Distola derrière la caméra et aussi merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta le bras pétrolier de Dallas la Chine le moins fort à 200 mètres segui depuis la suite après la Rossetti di Sengomoka maman Nelly Moucheni la présidente maman Béa Banzoutou depuis la Belgique merci Nayo maman Anna Mokondi maman la Chine merci na London City kuna merci maman Matondo maman Belgique 4 bato na Gemima Ibé na la no mois trop maman Belgique il y a 2 donc ngolanga na invité maman monanga
na muna l'artiste donc on a assistance na moni Alain de BCDG pour la assistance donc tout sur la pena muna n'habité au asimemso et ba whisky le roi des makiki le roi des makende c'est bon choix. Ouais, j'ai maïbé les talara yoso binga déjà et là ça qui capacité non faut déjà quand on a ba charge m'ta pesa le rôle ya zalamati. Moi ba charge dans so ju muna zo peser j'ai mazo peser. Et là, ça que force et ali déjà. Il y en a mon imbala mon a pessi merci Seigneur Jésus-Christ. Oazo battre la biso ça zo paiement na bon tout le tout coutane sous les lots. Na robo santé babi ba mère vraiment ba bomba biso pe na palais awa. Ba mère wazara soka lambe zo raisonner amuna falia et moi poser na nyongo na beti moi kaka maman parfaite na pessi mbote. Faut sentir mais faut terrasser fonga malisu supo. Tu es ça la biso ça la émission qu'on ça la bien angola nzambe na bignon c'est au Simba. Thierry Kassa du vrai tonton. Batato swag otozana bango na kati ya palais na kati ya lupango merci na mame Milinze mamotema tous pepele ya mbetolo na mère na biso maman Nelly Mouchen vraiment na kati ya Londres babi corona na kati ya Londres batika biso ko mère mtosola na biso bia babi oy komo kota babi ke ba mema bango tina 8e mois ce n'est pas possible tosuka wapi donc nzamba ça la grâce na abati la mère na biso bazana na Londres na maman Milinze mamotema tous pepele mbetolo maman Nelly Mouchen nzamba pesa bango grâce a bomba bango maman Yvette Matondo on reprend j'ai mal bien les merci pesa na grâce le na partager na bandeko balinga muna na bandeko ba sepela na muna émission sur l'équipe batsa ba j'aime vraiment muna lobi bien félicitations à batu tout membre vraiment que tana télé émission na telinga j'aime à commenter et puis nombote. Voilà maman Yvette Mbi à la japonaise donc bah courage na oye passe na Londres. Alain de BCBG pas ça ouais. Papa chéri. Papa nani? Papa chéri. Alain de BCBG papa chéri. Keye muta jibe c'est vraiment nyonso yo ko bere mokolo yo sa moni ziba tenze ma jiba telemi loketo. Ya we ka ko telema teme ya jibe sera melo ka loketo li chien. Loketo li chien. Mon l'artiste mission oyo e beti na kolekana. Bon non le ba se loko moko kaka. Jemima ba guerre ou équipe nationale tout kota ngote parce que baza famille. Toko surtout quand Jemima. Dans le bango chaque jour. Bana ko bana biso. Lelo to Monica ni moko dans les réconciliation na équipe nationale mobima. Mais na kata ba appel na ba sauf na moni ba janvier na moni abirité. Équipe nationale zaka mikolo. J'ai momoni nga na ndoyeba makambo na ndoyesa no makambo déjà. Biso to abatu mo boy to coûte équipe nationale. Biso sala elo na biso ba charge. Tant toye to ate na poule abato contre bato. Yango moni nga muso ndo ba question, otuna question de question na bi télé, question solo ba na biso. Est-ce na solo ba na biso? Tolo ba makam na biso moko o ba charge ke tolo ba mamba bato. Oh j'ai ali choba soena Karine, baza famille. Baibani mabe, baibani malambo, baibani mabike, bakenda bi ba place mo ba pesi mbongo, ba kabodi, bakenda ba mbongo mo ba pesi mbongo mo makele to swan globe dans ba kutani. Le biso ba monter to appeler monte une équipe nationale. Biso ba moto tia paye. Yo moni ba mama autorité ba bana ma ba chinois to senga na bango. Yo moni ngasiko ba bimisanga ngai ma nyonso ba bimisanga mabe. Lokoso mbongo. De lokoso mbongo te. Mais ce qu'on a faut senga ka mbongo. Na senga nani? Jajima. Moto ala ka biso mbongo biso mbale na loba na biti adaka biso mbongo apesa biso te atindela ka yo. Na ye monta la ka nga senga ka ete. Boba maman so atindela nga boba maman Nelly Mouchen batindela nga boba maman Milinze motema tous pepele mbetolo. J'ai manga bisako ke mutu moko ko kimane. Menzamba ko sala grâce 4 personnes bae. Mikona zana nzambe, mikona bike atambule bete mo be katana. Voilà. O point j'ai manga so grâce ke mutu na Londres atindela nga mutuka atala nga. Comment le quoi point faible na yo? Banda po zwa ngoto mela suma ite comme ça na zwa mutuka. Na ko. Kasa obi combien de personnes là? Obi combien de personnes au basala succès d'internet ata pine au batindela bangote. Obi sentiment esala na musano batindela loko obi sentiment esala. Tuna batujema esala sentiment na musano zemi. Batinyo na poto. Obi sentiment esala boba fille mais so esala internet musano. Boba fille internet musano ngezala ni. Ba olinga Alain de BCBG ndazanga na kini alinga fille mo esala internet aoboya. Po esala na kini. Mais ya poto kaka ya tonton Jack ya poto mbangu. Azui zemi na ye. Oko point. Ba tsala ba zemi tina téléphone. Tu vois, tu sais ce n'est pas comme ça. La timi question te na bike biso to raba to mo be to kota makambo te na ndolo bango de prix kala so bozong se émission na ka ndolo bango to tika na son. Yebisa nga so ba solo légèrement finga ka mutu be fena ka finga mutu bane bo tika na son. Mais na tamo pe bo clash ça si ba wa dole ba pa. Te nga ka shaka te. Nga ndolo ba nga loba nga mo ba question so l'autre na bike baza famille ba yebani. Na ndo se no baza famille jema. Oyebi bato ba vandi. Oyebi
kokutana kimukolo na bato bakutana kimwa muke bato bakola te bakutana kimukolo mais bakutana mukolo ba mesani basala ba succès obi équipe nationale Karine amu moto félicita ka po ani asala loko mobo o bate bele ba panze ba ki ba poto o comprendre biso photo ya pe na style là que orchestre to kanga na bo ba yaka ba kanga na bo orchestre biso yaka ko na sentiment ko finga bo orchestre mususu on comprend. Oui, on raconte en 2021. Eh, biso yaka ko na sentiment ko finga to lika mamuka o Karine alingi yango biso sala ko finga be ko mususu Karine sono ke biso c'était ko ngana timbela ki on ndenga système na oh biso bezaki ke Fabregas ba tonto mo finga Fabregas to koloba boyete Karine so ke na Fabregas biso to landani biloko ba soso na yebisaki bino ke to timba 2021 ba charge eza na to sali loko ma ko finga te. Est-ce que na fingi Karine te mais na zana ba vérité na loba ko to esanga ke o Karine descend makina na nimte Karine ngole sa makila na ndenge we kinoka base banini o Karine salbe to luka ke to sala be mission to yamba batu ke to sala ba bêtise voilà bêtise ninga boye on montre ko bat ba moko yinanga nga simse ko jema nga émission o ken piana o blani o kisinzora yewana to ka soni kisinzora kwa muna yambi kisinzora yo to longola kana émission moko boya kisinzora o bat ba sala ko émission mais yebisanga lelo siko o longola ka émission mais tangu nana yaki sogi tigre akakutena nani wa badaka na Karine on comprend ta ba humiliation o tuzuyoka français ba benga ngo humiliation nanga humilier bino hein nanga zo humilier par rapport à humiliation da banane la Chine ezaye moko la barre par rapport au bato ba cadre biso pour biso za ba maman mikolo ba conseiller fa bato ba lobela biso ba garçon muna pe mo bo asola ne bien mo jema ke ne bien ba bona ngo kan kino finga mais ba nimbaza na moko ba sa mo émission so munga na fingi ndo lobi mais mona bato musu ba ko tsa songi aya mbe mutu boye mutu na finga mutu boye bo so sekete bo tinja resu mbongo te bato na pe musu ba yoki on comprend pour na kobebisa nini kobebisa tu bulo yango so na ba yeye ya mun kanga siko na longwano na na Congo bon service nga ke faut ka na zongano na moi politique moi ba nini mais soki likamba Karine na moni ya mabe muta cracher nenga mabe no ya mais on a moni ke intérêt na nga na carte ezate no ya poani au bon o ko cracher wan intérêt no ezapete pas fini de Karine te so intérêt za ya ko loba unde ma finga museza ne na mona mo musa ko finga ba débordement mo boy ko finga ya ba tusu ba lekana ka fingi afingi na mama mutu finga tu finga na biso na ba mo fala loba ile mission mo fala loba ke to finga misana biso mais to kota ba vie privée ya batu te batu so kota ba vie privée ya mutu ko kota vraiment vie privée ya mutu faut comme bêtise on comprend lelo to suka na biso ke vie privée to na mono ko vie privée mutu mo kende ti na ba 4 mois soir ya mutu mususu elo mo finga e abaka o mana so ba fali ba feri ba batu so ma litutu.com litutu a so sa ko pété ko finga ka elo mo bo so ya ne pe ba journaliste Karine na kota ba tabo solo na mi o ba to si bo finga na tabo solo na bino bondo sala kana ba keza uta so na sel kango ta jemima un jour so do beba ne so takika likambwana o pon ba komi na bomba distance na ba ki to za mail lelo siko. Voilà, je salue. Na peso ba sololi na sepela nanga c'est bien. O sepela ndozana. Oh, na point na sepela poani 2021. Mamba bien. Yo mo atiba coroner zo mama. Yebite virus za raso na monde, virus mo za raso ye. Ina ne fo virus ane sani et disparaît et lis-moi. Mais virus on zo continuer ka. Au moins te diable a terminé na mokili. On comprend. Batwa sosola batwa comprendre loko nini o ezo passer na mokili batwa yo kana. Voilà corona te ata mutu na na tibo photo chanzer ma bebele. Ya te ka photo tikika la kana lo mo depuis que la statut moko. Jemima. Basi ko ba chanzer mibali. Pardon? Basi ko ba chanzer azi o atiki. Bodo te makana dépôt télémeka. Voilà donc je salue papa Francis Miyatembo depuis Canada et puis j'en profite pour dire merci à maman Hortense hein, donc depuis quelque part maman Liliane depuis quelque part bah gros bisous na bino. Muna ba moni réponse un peu sage parce que le bio c'est pas une réconciliation. Oui, mutumo ta ko boya. Et là on a salinga ka na télé misa Jubek da bêtise à lobiana ngam na zo Jubek bino boya ka. Ya bêtise. Ngam na zo na ba charge. Quand le président ba charge ba boya ka et ba fête ah ba bien Jubek te sale, il habitait Jubek tika Jubek wana. Jubek t'était ni? C'était sale. Oh, na. C'était ça ndeni, na ko pas été façon. 500 en anglais.
Dans la salité. Ouais. On comprend. Mais la telle n'habité, Djoubek a zamut nabiso. Et place n'a pas qu'elle va on est baguette salité, baba comme ça Djoubek salité. Mais qu'on a besoin de finir à Karim, n'est-ce pas? Mais tant à yé na, moi tant à yé na prier là yé, na prier là yé, na prier là yé, na prier là. Alors mon lit moi, mais na comprendre quand mon lit moi est dans la carte, ni na baka que j'aime, ba maman beko ba omona na. Biso to finir raté. Pour na bi o finir raté, ngana o finir raté. Ndundu na biso ba o finir raté. Ndundu na so nani? Fenek, a o finir raté. Mais ba tout musu ba o finir ka. Obeng Fenek ndundu na émission. Vena biso be zini o finir raté. Ah vena biso. Zini Zivier. Kumbi de retour na WhatsApp a big gros bébé na yema bé. On reprend. Voilà. Siko to na tali tuana na habité. Siko ni bisanga siko ko finga bukolo ba bêtise bongo. Parce que na commentaire à mission na sala qui na commentaire à mission. Qui a gafé, Djoubek a gafé, a rolo ba bongo te. Na Djoubek. Donc papa, batali ba commentaire ba ko ba bi j'ai mis ma. Koya nanu ya Djoubek na ba charge abano finga Karine kuna na pas Ken mais Koya Karine na limbisi. Mais ndeni abengi Karine vampire. Karine, ce n'est pas vampire. Djoubek ndaza vampire. Na yebara Djoubek ala ne vampire. Comportement Ken est si la raté. Quoi, quel comportement? Eh, bon, kasi Ken a roda pas solo nom ko l'esprit ne rola muka. Ya ngo musicien, oh fait ma bête lo comme bebo. Ya ngo neza kata Djoubek. Mon émission a fini à vendre le pas tu RFI. Émission c'est na pasteur Denis Les. Ah pas que ça si la rané. Pas que ça si la né, pas que le rotangi wa ROT. Vous comprenez? Donc tous doit ba kam auto ba au sérieux. Vous comprenez tant autant la pacho. Vous comprenez? Donc Djoubek a gaffé. Donc dans Zabongo a besoin genou na ba charge a oyaka lisusu te. Alongo lo biso to longola ngasi na longola ka bango. Ngato na biso ko ke na so ko jour na ni émission. Vrai original ba charge na obenda batu mususu. Mo siko na bakare batu mususu ba oyeba na batu mama bende babini. Djoubek esa yebana ki baza presa mbongo bazo koka baza presa mbongo bango batu mo teta $200 a fingi batu yibiso combien de personnes ba bengi biso mususu mama mumo ezo le cancer boy munazwa pour ezo biso best to sala ka to liambongo best to sala to liambongo te biso moto créa best oh pas même batu mususu ba créa best ta lié mbongo yibi combien de personnes na otemba mikona pia kana pale mais batu ba benga muna prends l'argent Prends l'argent, jette. Non. N'a pas fingaté. Prends l'argent, jette. Neni. Quand tu jettes les pierres. N'a fingat. Prends l'argent, jette les pierres. N'a dit non. N'a pas fingaté. Au salaire, on va blague ou bien on français t'es na solo. Biso za congolais. To lo ba lingala. Parce que ngolo bisanga munora bat musu poani. Malo wakangela ki portugais munoko nanga voilà nga vana na Angola beta monda omoni makambango yango d'anglais oui rançon na plateau atuni abia munoko na biso yango yo ande to loba yango te wa munoko ba exaucer. Voilà, merci beaucoup Nabaki te reçoit par rapport à l'analyse musicale. Tout le monde retour il y a Brigade Sarbati. Félicitations à l'animateur mnena mboka na bisa salama mbebele. Ba rapport ça ba Brigade ko ba timbela mdetenga Brigade soponanga. Atika ne mambo orchestre ko zo mise belé. Ba samba musique on est ba Rafat bando sala. Ba côté obi biso banga ba Diamond, tout le monde ba Diamond danger, tout le monde Diamond ko betsa kofi lo ke simbité. Diamond elo ba betana kofi simbatin. Mais ça ne va combien de ba veze loko ba vi na biso ya Jordan na sala mambo ba vi ba veze loko ten. Jema musique ezama ya moni Robino e be futse Robino mamba ba vi. Obi misabo enzadi wivi okangami na wivi. Au point olobena fait rigola mamba ba vi un bon artiste so mise loko pose ba million. Siko Robino abimisa tala na nini to beta siko mon. Mais goûter. Eza combien c'est beta 1 million combien de milliers que ça so 3 mois so 4 mois. Donc musique ezama mamba ba vite. Musique DJ la coste. Ayaka pas Jordan a booster les ba vie mata. Une émission. N'addition que biso. Artiste moko boya. Tout le baka vérité. Pour ba to kasango. Oh nabi Jordan na sala ngo. Guilain, mon petit Guilain, a sala ngo. On comprend. Eza ngo mambo ani te to kenda mamu te to ba mamu to ba vérité. Vie ezelo te ba ke par rapport ko follow mide. Na qualité na Diamond ba beta kilo ba kilo mo fa. Moni innocent to ba beta na Diamond. Tel lo kwande sala rage. On comprend. Mais la penate na succès hein. Et vous mettez pour anini. Au monde musique ko yaka
Et comme Cristiano, Ana Ronaldo, et la musique ebeta ba yo kango trop et si la ambang. Et musique de soit ba beta international, ça oui, international, oui, beta musique internationale. Et où mais pour ani. Yo moi da musique ni internationale où mais là. Akona kenda. O akon, o nani. Vous comprenez? Banani o banani ba yayo banani o beta nani Davido ba kenda. Banani o pe ba o beta nani so nani ifu nyana ba kenda. Ba piste. Au moins la musique on est zango bien musique on est et pousser bisoké au kotisi mbongo au yeban libanda mais na kati vraiment ya approfondir en kati makambo ngo eza na mona na nini na MT ndeti ngaloba ngo ndeti yoka likolo yebisanga ba yembini likolo j'ai mis muzie na kolanda yoka tozongi lisusu to yemba nzemba kala ba nzembo pesa ba conseil on comprend chauffeur mwana ndako nazali nanu mwana kumbaka nanona o manzembo nzembo ata ozakata car chauffeur azoka abike nakumba malembe siko likolo nazo mwana bambe likolo to na longola mwana bilamba siko mwana muti azoyemba likolo nazuna nzelaka na biso na vandeke place mobo yebisanga siko ndeti na fingite eza bana musuba ko loba te siko azoyemba likolo ata bêtise toni. C'est maintenant question par rapport à Brigade Sarvati arrivé naé à l'équipe ne monsieur pas ya Papi Mboma pour réclamer que cri oyo ambulance à bois qui kuna dadi eza cri naé à bois kango déjà ba série mama ba cri j'ai mama cri to lobela biso mama ba cri ba yibana ba cri ndombolo bine ebetema ba orchestre nyonso basango loka ndombolo o abetongo sali succès pané asali succès pané mais ils ont réclamé da ba œuvre na et si ba bois kango sa brigade da grand animateur sa ba cri musu ngabonga poso nanga ba brigade ba nani ba olongwa pa héritier nani animateur bota libanga so libanga yo babeta so musique te musique ba nini yo musique ba o ba so ba musicien te babeta so musique o ba DJ Rafat ba côté biso musique ba nani ba Diamond yana au moins ba changer ba style ba so musique côté pour ba Diamond ba na ba ka se ba pile biso et comme biso yebsanga et comme ka biso photo luka ba libanda musicien ni na ko so apem ko na Facebook akoma luka musicien na biso a tongo bon poani bazaten yebindeni featuring esalema écoute appelle que no yepe kuna akomenga ngapela c'est là mais la plupart eza biso to luka ba featuring na bango biso exemple net ya mise ebele ba mise belé muna ba fali ba luka ba featuring na bango luka bango ba luka ba to kuna ata ba to ba zo luka bango pe mais belé eza ba fali ba luka bango muna ba faire bango ba luka na biso ba solo mais so tel bien faire fali baza na musique o le kabatwana OK. Non, solo, la vérité. Oui, ce n'est pas compliqué. Oui. Mais so tali na kati, biso nde tozo luka bango ba luka biso te. Ebele. On voit. Tala, faut vendre après moi to tete pesa musique na so respect. Musique na ça il y a respect. Na richesse. Ba copier biso ebele. Le so tali musique ani boso ando beta bando sans ba programmation ba programmation ba boko ba côté studio ba se ba le ba mokota ba guitare vamos quoi ni et outil ah tout peut ça on fallait non quand fallait non quand mutu moi fallait lobeta entre fallait to ye mutabi que ba ministère ba so ba na studio ba travailler ba mela na bango ba travailler na bona ndenge na bango on comprend ba travailler na façon mais biso ministère da raso ka côté studio a travailler na âme esprit a travailler na bouleversement que aille travail pour travailler on comprend yango félicitations na ba fali félicitations na ba faire ba travailler ka musique na bouleversement que aiza musicien travailler musique ne ke liboso on biso to ka esprit kara ya ke biso luka ba on ba ko ma luka biso ko tala lo ni eso makas po fallait ça sous featuring na mat eso ma fali za so ebe da mamba ba featuring ba featuring total na so ba featuring ba featuring papa wembe sabeta ba featuring total raté ngalo la ta faire abeti featuring ma carte ba featuring na mona ngo et porter na ngo e logoté et porter mbongo mais musique éthique la zaka musique o biso ani o point je dis ndala o ba rumbo ba lelo JB piano zo voyager atanga lobaka ke est vrai ce que JB a voyagé ndeni quand ba Evra n'attend JB misani JB combien d'années a bien album te mais président ni na benga JB poani président a benga JB ka ayoka ba Evra ba son musique JB atika ba Evra on mona JB ou JB pe na beta concert plein $200 $300 pour l'année Evra donc il fallait za maele attends beta musique internationale là azo boaka so ba pied mo awa ba musique aboaka aba rumba za kitoko yebisanga yi bon to kende po mona square na pesa ka ni bisanga vraiment terre à terre fallait pour votre mis album tokos 1 tokos 2 te
Atom album ya ba rumba. Banzembo ba betel biso banzembo ya nini ya ba nini ba imanisme chero bwaki wap. Just kon nzemba imanisme ana. Ninge bo mabatu na ba bar. So nzemba imanisme, so nzemba imanisme. So ne bo mabasi, ne bo mibali. O mutu ndo kangali to ya okamo. So nzembo ana ba album ba ya Tokos. Ils en ont qu'à 2 mois, 3 mois. Mais imanisme est éthical. Voilà. Zone to kenga hein. Tokos 1. Oh, mais si Tokos date. Tokos 1. Banzembo na lelo na ba boîte et comment moi rare. So ba tsango nzembo kala ba longoli. Tu vois le combat ba Tokos 2. Balbom ba beta ba ya ba dans ça que so ba tsango lelo. Et beti 3 mois na ba ba tsango faut beta su ya sika. Mais lelo liputa toyo kango. Chéri fini kanga liputa mama. Lelo toyo kanze. Lengi suka moko tendeza. Oi, ezane lengi. Toyo kanze nini ya nini? Associé na ngai tala ndenge monoko komi bekuta. O comprendre? Pour nini ezana amoko boye. Ezane loko mona kati, ezaki musique na biso. Ke musique to sangisa ba loko mo ba anglais ba nini. Donc, obiso yeba anglais to yeba anglais. O senti ka mo différence mo boye. Il faut Robin a anglais, il m'a loka anglais moi bana ya seyo, loka bana maternelle. Bon voilà. Loka anglais moi ya bana wenze. Oh pas, oyebi munoko wana te imbaka na munoko no. Voilà donc on continue l'analyse avec Mouna l'artiste. Là j'en profite pour dire JB Piana, sans album, sans ligne, abeta ba concert, pona banzembo na e eza bien pona atala ke abone. Je peux pas, yoka jiba za imbongo sa ba featuring. Wera za imbongo sa ba featuring. Mouna Zana personne mbote na Adrissa motomètre Beba Zibeba mon vieux depuis Londres ba mi FMI hein donc on va tous pour l'énergement Ange Pouki di na Paris on les a base il y a Dadi Mabi mokona mbele na Paris mon grand frère Mouna l'artiste le mamba JB batu balobi que non pendant temps et belé au JB azou album yango pesa cause lo ba départ bandi yango to moni lelo pe bonyono fuji akana ekolongwa ta longo pona fuji kana poto koki poto ya problème ezaki préparation za eba kino ke poto tana ngabo ekoki na kuluka mukanda boye na boye elobi te ka batu no sofa vanda pa JB wera pa misi bana beles basa ba vérité wera son JB pe lope bani basa lelo JB félicitations Abraham nani fuji longwe ake poto mbala moko. Mais c'est différent que dans la minute où on est rabat, on est comme le malam naï, magasin qui tombe. Mais si le bas n'a jamais pas pour le malam, papa monter pourquoi? Bunda, ça la musique Bunda pas fallu pas Bunda. Bunda, so il côté musique ba Simba qui Simba musique eza kisi. Polo ba malam ya papa na bango. Polo ba bola ma papa no so mon ebzela. Ebite moi na lelo, so e ba na musu ya rani. Viezo Simba te Simba mo kanga ba ndo maman leki ba papa ba chor. Pour viezo Simba te. Mais ce qui fait comme Simba Alobani. Yati minya ba mangamba lobani ndanga kumsa wera na pasa JB. Kumisa non, so il fait comme Simbela ya ngalobani. JB forma biso bien. C'est ça mon problème. Je m'attends ça la analyse mon ezaka to ça analyse. Mam na lobana biso. Eza ba na mususu lola bandako avant de venir Simba ta mokanga papa ne cho akangi mama ne cho. No mona te mama ba bengana ndako bana bakanga ki cho maza bana. Mama o bele bongo ebonga ta mwana moko bana JB atana bana soki ata ba 3 ba 4. Bongo soki bo musique ngo bondo vandi sango bien te bino bo sa musique alikoli ko to boye ba mo din source la musique ya ma musique to mona ngo ka boye musique e auto mona boye te biso pe to sa mo mjema ki journaliste to sala oyo ina yango te auto sala o mais ba to ba sa ngo ba deuxième ni ba sa ngo bazali o ba sala ngo ke so bimi na TV boye ba mona yete ba mona ko mami watavandi wana ko mona muntu amona ka sirène mais biso mso sala ngo boye ni normal. Mais ba mona biso ba sirène na ndenga nzambe pe. Vous comprenez? Mais batu mususu musique, yo mona ka musique boy mais assez sacrifier ne loko mo boy, vous comprenez? Oh. Tout bon, tout kende ka bon. Boté ka JB. Lelo faire ada combien les bana? Ba bébélé hein. Fala da combien les bana? O ba longo pa ni? O ba bo mona pe ba ali ka TV ba sali mo orchestre. Tu vas ça yo moi il fallait ça longa ba. Yana, au moins que mamba JB ka lo, yana zongo ko ta faire ya fa. Fiko faire bon fallait international betara na ba misene libanda ba kinda ba state ba voyager ka ba nini. Faire pas voyager, mais misa faire mi ba vanda mi na kini. Ba misa faire te localité international ba misa faire na fali na ba yeba ni makasi. Ya faire na fali na ko yeba. On dit ya fali. Misa faire na fali bango tu bayebani po babayeni bayemani pe bayebani bambasi bayebani na ngoyebana tala ba shikito bayebani shikito so tie boy tie mani boy ba to eso ebi shikito to ko sanate
kotandanga mabindi otango lobi mamba wera amone so wera misa bana ebe ebele tolo ba mamu teka po tolo ba ke apo ko banga te to ba ya apo na ngana mo bandal ya te tolo ba tolo batie pa nani ambasi so zo kandi tiboto ke to zo ke radivie na so dia ba tambo na nani na nzela na tena makauzi ba yeba ne makauzi bayona makauzi ba makauzi pour makauzi finga na TV dia leka yo tiango ko finga bo wengeza kani wengeza ka tindika tsaka gosani po ba me ba yeba na po mona ba misa wera ba longwa ba sa ba 6 nga kena mwana to memanga na kena mamgolo bike jibe bana bazate boy na bana tunyo faire abisilo bana pe bazo beta ba concert na mon faire bana faire rebelle lelo Nicodème amwana ne Nicodème amwana Nicodème mwana faire mais Nicodème ba yemana kenda ba Nicodème so ka yemba lo ba identité yebuta ko banani ka faire oh bon lelo pas fali tozi mutute oh voyons ngande moke em sou be fort au fallait am so pe no be fort mais be fort au fallait ça la boyebité. Oh bon, musique là automona te bana bat ba longwa. Na ebi monsieur moko boy na kutane déjà. Abeta pe na orchestre munene na orchestre mona ngotanga ba wengeka. Abi musique automona o ya musicien malela. Musique automona yango te na kolongwa na nga mema musuna ngo signer te. O beta album bien, beta album. Na wenge. Ouais. Tilelo. Ouais. Wenge ni. Wenge ka wenge. Wenge, na atali so skabi musique obeti na yo. Mais faut que l'on peut sacrifice à biloko mususu album avait bima basela on peut ma biloko mususu ya osala to ko sana raté ko album e bima bakena na panzambe te jemima bakena na panzambe te moi kulu di mesalaka parce que em so mi sabatu kulu mana kuna yebaki nango te mais bon qu'est-ce que ça ça mutu ma que vision ya ngonzela ya ngo mutu moi lobi que non la minute au boye ba départ comment ça même pas faire rigoler parce que ba gêné qui est simba souté départ on a fait ça Ritinze la bois kata moi c'est hier azali mon fa vanda ko to po faire soit ka moi si ma memaka ba voyage memaka pesa ba moi chance banane na babare kaka boyo mais ba pesa la chance a bois ka moi ko to ba mbali bazali bando tela crino mon encore em soit ba côté ko na haute em soit ya ba côté et lo que moi ba biso na biso ba pressé pas ko longwa ya mona bram pe et pesa mambo mona yo muto bando place bandela ka musala oyo tilo zala kaka ngazala kati nga 7 ans na Congo France yo banda na Congo France te obanda mikosima makambo Congo France na Congo France depuis na banda kuna wela olongwa te depuis na banda 7 ans na longwa te oyo poane natala kati bato babima na Congo France bato nyonso bayebana bato babima na Congo France basomba ba mitu banoso pourquoi nga pena bima te na yebana oyo poane nako bima te ka boye ka vatima ka boye pour eloko mo pe musique na so ba presser comme bili yo mo te bato nyonso ba leader ba dengo toza combler les leaders boza leader oui et belé ba emela bango belé ba ko kate belé ba mo zonga makolo ba bango ba tsa ba so poids yo ila ko kende parce que comme papa ba to mo trop charge oh papa ala papa no peta boto na to tala no pasteur nani walesa alobi mwana nga na boti aza véritable mwana nga ke bano na bimisi ba pasteur lona sona sombele mutuka sona sele bato koma oh sombela ke mutuko c'est a mwana nga ya omona nsko ba biloko bolo ba oh jibe ba na boyena boyete vous avez pression long même si on vend ça qui ni inte ndeti nga Abraham na mona bana ya jibeza ba suraya ndeti nga boy pona nga na mona Abraham vraiment ça la pression long alaka emote changenge c'est bon Gino longwa ndenga mabe Gino longwa ndenge mamna mususu nani c'est bon changenge c'est bon changenge on a le barake changenge lo ke bomé ba producteur soit ba producteur bien ça mamba bien oh point mambo pesenga su chance ni étoile yebisanga ba mission bazo ya lelo ba sa ba succès oh point ils ont ba étoile nanani lelo pe mwana ya mwana nani oh na mwana nani oh azo so trophée abeta na fali oh besoin na Vodacom ba innocent mwana derrière non ça mwana tiens gez ma to bengi mwana innocent bela mwana tinde baka ba pipa âge moko ba tala sikoyo o mona ke tala sikoyo mona gez nenga gez eza étoile na ye gez bo gez o tene nani innocent ndenge mo ba ba âge moko bango tu ba ba jeune garçon ko benga ba bana te innocent le gez nani na musique na succès na tout mon asaka analyse bien ba otala que non mon asaka analyse mabe mbala moya innocent on dirait ce qu'on ngozo gezo tena innocent po bete no biloko stalité bat bakanga na mir buka mir papa la mama bavandi ba yoka biso buka mir innocent to pesa conseil hotel mi kaka na coin osenga kaka
na pete bona kabelo mbongo parce que on comparer ce que muta ebeta c'est là yo moto mbenga le roi de Makembe c'est le roi de Makembe expliquer ce que lelo ezarani mais muta pesa bo tuna pasteur ngefa yemo ayeba ta musana nzambe po na pesa nga kombwana c'est musana nzambe mona ki nazo buka ba mir bien zomo le bwaka ndemona ye yo droit c'est ce ndemona tant bo tsa musana nzambe ate mutu na nguyo tse biso ndemona ye c'est ngapi na option ndemona muto bengi mwana nabi bisko nabi on tse vraiment nabi atokendema mamu inosa sali mamba fali basali est-ce que on a nani banani basali ba nani ba innocent nan te ba faire ba beta basala minene déjà ba kota za ba bi héritier watanabi bazoya ba kota su ba bi comprendre j'ai mental lelo génération bana wengi ndi bayokani ponga la tali côté kuna na moni héritier akusa papa na ngaku de senga ba wera nanu kota ngola pa akusa papa oui Nathalie wera na TV wera lobi idée faire azui wana so ba bendie lisusu so ben so idéana ba yeba vanisi ba yebisi ba bendie lisusu na idéana côte donc et ça la flamme oh point musique tala mais on a bana une ba boya wera te bana wera bana wengi ba boyete ba wengi ba les chanceliers te batika wera na ba faire ba voyager ba avion moko so pe avion salaka bou ba on se ba ku ba yebani ba voyager ba moka ba voyager ba ni batika so wera idée ne yeke anakata album a faire ano ba sala yemba ba pe bon chance ngako na bagi eloko na non c'est pela wera héritier faire so ba yembi bazuka nze mo ya kalate ya lelo na moni ekoki basuka ba façon ba yembi ngolo bazong songo lisusu remix j'aime mais en somme eza wera faire okasungonga faire ta pour faire ya kala faire le les andemo soute mungu panzane comme ça kitoko odi faire odi héritier oti wera na kati mais poison eza la poison okalbom ko tekama muna na to ya mona miso baki pour ma faire ezaka biro ne ba conseiller ki mabe mais tout moi c'est comme si faire a comme kota na ba ndenge pe na ba star ba vivant ada star ko batena ndenge ba star ba ndenge ke na ba ne ko boye mo ba télé réalité loba faire ano ko inviter bilo mususu ko bate ke abanda ka kota na ndenge ba star azandeni wala ce ko ngoba na lobi mabe pour faire abeta Zénith ba batte be na mindele ba ya ba bras tant faire que d'accord d'Ivoire ko représenter mboka na biso nde ya raté ya nile ezano anile ba osola non et concert ezali ba faire ba international tala biso do mona ba mission na biso ya mo mona ga fina biso chubwa ke voyager na fali abi to mona ba fali miki na mboka mususu ba fali bazaba abi no tel bat musu bazo pesa ka mbongo pa kanga fali na photo na fali tout ko kitsa ba mission na biso tala ba wera ba sali makam wera ba wera na président ni na wana ni ba mise wera mise congolais azo leka ba obima j'ai mato pesa ba wera ba jibe ba respect ba kofolo mine ba grand on comprendre ya mona jibe mo ya on star na mboko ara mo jibe jibo fingai o critiquer polo mama bena kara ndetse kuta yebiote bolo bakuta beti santa mis album te kara po azan mutuka so ba ke poto ba ni ba bien ba nini so beta concert la beti concert plein so ba sala boy plein parce que moni na misomo beken akomo kumsa jibe la tadi o meken ozala kabo pour que auti Guinée akomo kumsa mais ba mo ba kende ba ke concert wana te meza na peine ya mokonza mboka bozo ba kenda da Guinée te bozo na mapango ba passe na ba bato ba longwaki siko ba yo kuta na moko déjà te na wuta message bete mais jibete na kati avion lo ba déjà que sera ba voyage bandi azongi ba voyage banini bandi ba jibe baza ba star ba jibe baza star te non fuja tseli chemin na ya dina za poto asa pa album na album na so esimbi mona jibe na mona kutu bom yekuta sala ka conférence akumisa ka jibe stratégique ya na biso album nesimbi biso osepela pe bana wenge bele ba osepela ke jibe miseni moralo ngaki album esimbi on voit donc muna ya biso muna mutana chance changi ngi pa longa ko kepe pour tous mais fuja longwe pa écoute mamu étoile la mutana chance j'ai demandé tous ala biso nyonso mutana mutana mnenga zwa kana tana to la raté obi misien musoko za pe obimi lelo esimbi te moi lobi kuna me pouf opafuki
ba musée basé belé ba musée basé oyi materaza beta album nel boso tanga longa pa mayeso ya vrai banzembo eliki ananga ya suka mais ba pesa promotion ba yoka ngo pepe ninte o ba musée bazali o ba do sala bema ke so yoki album no sanzi bato kende ti chaîne mobe kanga lopango ba voisin do péché ngai mirage abeta album mo za suka mais atkalo ya kinte mais bato baluka ba kina beta ba concert oyebi mais so ka kina arape kin po mukanda mais so ka yaka kin ba beta no ba concert vision mukie mais miyaka ke poto même kaka ni miyaka e eza ma chance étoile na mutu mais tout no question mo poto ko na suka na clan wenge nzembo nini oyo musée moko ya wenge ayemba oti lelo bo chaque année tozongela ngo kaka so elle quoi question mo na tourner quoi question piège parce que mutu mo ba bena ngajema eza na batu tout basala ba nzembo oh mulolo yikima oh kala ibwinge mais eza na musée moko ya wenge asala nzembo ok chaque année to ezonga kaka nzembo ngo nini ya nzembo nani nzembo shiba imbaka nzembo mo shiba imbaka nzembo tilo ba babeta ngo nzembo ni na bosani nzembo ngo wenga babeta wa nzembo ebele wenga babeta wa nzembo beta wa nzembo o babeta o etikala tilo leza yona biso siko jema mambo wa nzembo otikala o yebisanga siko bato babeta oyebi papa wemba abeta ba featuring pe abeta pe nzembo international mais so te ba nzembo ebele etikala o lele lo bato kaka atilo lo ya nini za ba nzembo papa wemba yemoko donc mambo wa nini ya wenge balbum ba nini wengi babeti banzembo ebele ela mise moko ayema nzembo oyo pona nga na mona rango azana kati ya wenge ayeba banzembo oyo tikalaka ti lelo eza Blaise Bula nzembo ayeba ya Saint Valentin na wenge ata wenge te zela non ko batekaka ava wenge te oyebi nini yukoba wenge bajiba bete banzi obi gwenga la sobi na wenge to bazalaka bango nyonso ta bakabwa na bango nyonso yo wera za banzembo pe etikala ezali o point jiba za banzembo lelo bato obi babi mwana pe asengaki ko abeta banzembo ba éducation jiba beta banzembo ba éducation wera beta banzembo pe banini ba mwana 13 ans mais c'est comme si les bazalaka bongo ndi basika kami baende babunda pona kovata kumba wenge tilelo letinani na banzembo te na nde bazalaka Adolphe aza mwa boye Blaise Bula kotene mangamune mususu batu baza balita ti lelo bafantsaka ko biso totala bango de banzembo nde totala bango tena o avandisa ko vandisa bango si basala ba succès o vandi totala ka ke nana tiki œuvre lelo après 10 ans mais bango tubana ba œuvre ba œuvre musu ewa te ba œuvre musu epelongwaka oyebi soto zumba nzembo nani papa tabulei banzembo abeta kala lelo bato bayokango ti lelo bamena so abeta banzembo kala ba fête yuka obi banzembo la fête na miso lelo eza rare o kanzembo mama miyabele ezanga pona secteur toke na mariage ya Dino Dioka o azalaki na Congo France félicitations mariage ya Dino Dioka bana to banda ko to luka banzembo ko luka to mais ni botaka banzembo tanga kala to luka so banzembo bato balobaki bazana succès tozo yokango poni ba papa na ba mama bazana ba yebi ka nzembo to yokango banzembo ekoma lelo bato mo banga o yokango bêtise eleke be na banzembo o point bêtise ezalaka mais de la bêtise ezamena 100%aki bando beto banzembo ezaki banzembo éducation banzembo banzembo ba fesu banzembo zaki atali famille ndenge lekaka ayembela nzembo atali liboto ndele ka ayembela nzembo mais par rapport ndeza ki leloke muta atani ku te famille ndele ka famille ndele sala boye apnyati ka nzembo abike monde ekomike tsa mutakala tsaboye ba yoki na bongo on mais natanga kala zaki ke muta atala ke libalo na oba panzani pona boye o ndolinga boye ayembela nzembo nzembo ape siso tele banzembo akala bandoko kaka banzembo akala o ka banzembo yaki ayembela ki muto libala boye ayembela ki mutu boye asala ki boye. Voilà, merci beaucoup Mouna to juta ko sala analyse vraiment et sali biso vraiment plaisir makasi très cher. Chikonde si Robino lelo soki atika nzembo Robino atika nzembo ni obi Robino so bela atika nzembo azaba evre na et nzembo evre nini etika okomatanga lelo okomatanga banzembo okomatanga après 5 ebeta mara aba biloko na betati
tala bon so bi ki œuvre to kende obi okomatanga obi à couvre ni ya générique a wero ni à la kelele ti le beta à kelele beta ko comme rare moi rare après combien d'années qu'est-ce que c'est bloqué soupe ya sika c'est bibo siko baba banzembo ko banzembo mutetika ya fali babilo ba beta banini ana elongwa na banzembo ba fali ba beta ba faire ba ko international za banzembo e beta ngoka 3 mois 4 mois 5 mois munenge tusuma mona ko ndenge oza mwana bandale mais ela mona ba miso sala kwa ko tumba fali na tumbite na on a tana tangi kombo faire na tana na bi faire non na ba plupart ba miso na sala na mona ko kenda akabo tana bi faire na bi na te faire te fait que le baka moi likolo mais fali peno ke point de côté international makasi so tali faire on fali atazo beta biso ni fali atazo azo beta musique na mesuka na sani abeta banzembo na biso kwa ebiki banzembo nemte ko protéger po un jour peut le lago le mané ba fali on comprend mais yemo le so vanda boy tongo vanda otama ke banzembo na non so beta eleka banzembo itikla banzembo abeta banzembo ba ogazi associé na ngai tala mono comme fali premier album déjà banzembo ti lui tikala voilà on comprend so nzembo ayemba na modoga boarambwa boka nzembo wana liwana nga kuture koma officialiser na yebakite ti le betaka monganga salela ngana voyage na betek afali siko yebisaka siko boye mondela zongisio ela biso ke banzembo ba beta international oui mais fali mo savani mamnolo ba petio vraiment atimbia nina lo makambo ba faire puis on a faire alobaka ni musique congolais alobaka nini ala so congolais maître so rumba congolais ayebi po ebike oyo ndeti kala o nzaka to panzaka ka kombo ekota po featuring ezani mutu na biso na mutu akuna basani bayebana. Voilà, comme vraiment la souka, conclusion par rapport à notre lobby, et puis si tu as des dédicaces au PC. Bon, pour l'angaka no bara Jubek. Te. Nga soki bat ba sunanga nzamba osane grâce. Panga ko la piaka te na TV na ya na no la piaka te na sala na chaîne munene. Non ki ba publier que non bakangi. Jubek bakangi. Ana parquet. Bato balinga Jubek babenga Jubek ba soutenir Jubek ana parquet ba éviter dossier ni bakangele. Na lugana ko mana eba ate malga gafe mais to lugara te kara to ya rapona soki logo ezali. To linga bolinga te ya mbongo. Bolinga za vrai na mitema. Linga mutu ma ndengo linga mutema boy ke ezala kipona mbongo lelo so moni ba kabelo suto yo komo fingo clasher le mutu ana ngande sko bêtise ana e kotaka te Karim Mokonza mutu biso nima na buzo bana na makamne nyonto sane to nima ngo bayoka na batu ne basala ndeni bazaka na batu ne ata bayokani biso betaka bravo ba batu ne on prend ngesa ngasa noni est-ce que mutu moko na quatre équipe nationale so apesi mbela ta Karim na linga ta Karim ata Karim ba pesi mbela ta muninga ne moko linga te po ebiki oyo famille bango ba seplani ba kenda biso to luka peto sala école na biso to luka to bima bai eloko eswanga biso mona ko ma ngomio na loba te po ama kota jibe mpena na mona ka loba mabe o jibe mpena na ba vie jibe mambo ba faire vidéo utakipana ngote kota faire pa ngake mabe ngomonga pe na tala unte alobi mabe oh bon na n'est pas critiquer ba journaliste vous bengi na téléphone boya zo ba yende nzoka ne muta mettre ta 6 ya nzambi o benge boem so sa émission wane yunno katane ezaka propre te ba faire ba yoka ba remerciement na ba nyonso ba mona l'artiste on se va pour ça benga ngai komela nga Facebook mona Cédric ojunga mala moko merci na ba tout o balinganga na ba o balinganga te omona ke nazanga na palais na vandi na palais au mona ke to ça na so boulot j'ai mona bébé qui toko boy Jay viens tala mwana siko biso zate do botaka bana ba tenten tala mwana kitoko mwana on sentit que on sentit quelle porte za raboye on sentit so mwana kitoko mwana boga ya te loka bana roboti on sentit mwana bala nelonga papa oh bon ça va dis bonjour bonjour. Dis bonjour. Bonjour bébé. Dis bonjour. Bonjour. Non. Ah, ce que moi, le français, tout le monde le français, on a le français en anglais. Quand le français, le non.
merci à tous les schéma et numéro contact pour soutenir 00243 89 713 408 Nasuka 89 713 408 Nasuka 89 713 40 0 8 Nasuka. Wana obenga malama ko zimuna l'artiste mona ke naza nga na palais avani nga nazo s'amuser na ngai naza olexa na ngai journée oyo kutanga na palais chez nga gondo mwana pala muki ne bien li papa to vani na biso très kitu. Oh même moi moko makolo za velu yo mona tina kati te velu. Pardon? Mona tina kati te velu tina kati yango. Alors merci beaucoup. J'adore comprenez que j'étais avec mon l'artiste Fabien Tango à Maïna que ça la bien. Donc là c'est un peu de réfléchir à notre manière. Donc s'il y a des suggestions, vous donnez un mot de remarque. Moi mon casque de le faire bien te beau expliquer on souvient dans commentaire. En tout cas tu peux hésiter que ça lango et puis sur le mot comme la pénalité comme de côté là mon expliquer bien te zaki bon en tout cas na kozonga avec plaisir. Je dis merci beaucoup à Bissole qui était derrière la caméra aussi merci. L'assistance à Alain BCBG aussi merci beaucoup. Parce que l'énergie et le prof dans le montage n'ingole sur l'image. À mon boss JB Koumalouta le bras pétrolier de Dallas ça n'est fini pour aujourd'hui. Que je m'en fous et ça va tout pe moi batu boye corona pe na kin et komi. Et ça m'a cassé. Batu fo komi batela fo batu fo mukola ta cash ne pour cash ne tsana nzoto kolingate. Bata cash ne na nzoto. Faut que cash ne vraiment oui batela pour malade déjà cash ne te 1000 ou 500. Au sommet na pharmacie au te cash ne na yo ke malade zoyo. Bato ebele mona le ba grippe bato ebeta beta bato za yango. Donc biso to panzaka sango faut to sara bato ndako kutana vidéo na biso faut ko bi batela faut se protéger. À part corona ba infections ebele malade ebele o ko taper dans autres. Voilà, merci beaucoup Mouna pour la conseil. Donc baka moi de conseil. C'est un plaisir. Voilà, tout est bien qui finit bien. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze bala poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV abiso moko ya boss jibe kumaluta le gouverneur check